maman, il fait, il parle, et ceci, c'est fait quoi? J'ai là. Bonjour, bonsoir, na batunia sikoyo bola na image na tongo. Bonjour, na poko bonsoir. Bon, allez, bon, on a voté dans la boutique de l'amitié chez maman Marie-Claire Kongé. En fait, nous avons présenté bien ce que nous avons fait. Nous avons fait kitoko, uniforme bien. Nous avons fait kitoko jour. Grâce à la boutique de l'amitié. Et on a présenté tout le monde est vraiment lié à la chic. Ba fille, ba maman, ba coco, to banane, tout bien qui c'est la boutique de l'amitié. Nous avons na biloko nyonso ezali awa. Toza na ba poudre bien, toza na ba bassin, toza na ba tissage, toza na ba bijoux, toza vraiment na biloko nyonso en plus. Toza na ba solde pe yango ese bandi déjà. Bozo mona nyonso vraiment o nyonso boko sepela ba super ezali. Vraiment goût nyonso o bien bolingi vraiment boko mona yango. So on dit uniforme là tami ba maya misu. Grâce à la boutique de l'amitié, on a bien ici bino boya ebele boya ebele. Ba o nyonso bolingi ko lata bo ça ba anniversaire. Bon, na pesi bino adresse. Il y a boutique de l'amitié Ezali, rue Potiéré numéro 8, 4000 Liège. Hein? Boya ebele numéro de téléphone pour mon yango eza na C à l'écran na bino wana ba afficher les bino yango. So bolingi bo benga bo zo ye moko maman Marie-Claire Kongé ou bien maman Hélène Pinch. Ye moko gérante ya la boutique de l'amitié. Ah. Bozo mona quoi? Bozo mona ti. Ma papa dégâts, maman Louise Bazali, basa kilo, ma mère à poids, baya kolata awa. Hein? Ba maman barita bezo, ba maman basa kilo, voilà maman puta awa. Maman Coco, maman Colette. Basa poids. Ozo mona, pour ça bobo bimaloko la bango chic, boya ka fait maman Marie-Claire Kongé. Maman Véro, ça papa Moutou. Bata toujours la boutique de l'amitié, ba super à dégâts. Bon sentir quoi? Bozo mona quoi, basa kilo, basa poids, yemo ko maman Marie-Claire Kongé. Moi ça poids, ala tara kitoko, yemo na grâce à boutique na yemo de l'amitié. Yemo ko mère boss. Maman Hélène Pinjou, bino bo sentir quoi, gérante à la boutique de l'amitié. Maman Louise yemo ko abeta molato awa. Bozo mona ba bazin. Ba jupe, ba dégâts, ba sac ya kitoko. Et ça, on a grâce à la boutique de l'amitié. Il y a vraiment Ebelenga Dorcas kitoko. Mère double, on a invité Bino Boya pour se faire pour la CPLI. Jour à l'Ibala, il est 25 mai, ça va, il y a quoi. Bino Mobo. Bino Mobo, mon année, pas de là, le 25 mai. Ça, grâce à la boutique de l'amitié, il y a mon mère double. À Tongi, si bleu, moi qui tourne là, grâce à la boutique de l'amitié, c'est maman Marie-Claire Kongé. Bon, on a invité nous, boya ebele, bah, jeune fille qui toque, quoi, boya ebele, oh, l'ingara brésilienne, oh, bah, sac, oh, bah, bijoux à fantaisie, boya, bon. Dans la bino, il y a trop, bota la gare, la tique, miso, ya mieux, moi, s'épelé, mona, bah, gros bisous de ceux qui wana, bota la gare, c'est ça, miss, quoi, mais, boya, bon, à deux cités. Bonjour, bonsoir, Ngai Maman Coco. Na boutique de l'amitié. Naza ka service traiteur. Na ye pour la fête ya Dorcas Kitoko. Le 25 donc na ye kozwa ngai pe par na ngai lamba awa. Yango po tozala kitoko to bonga malgré to sima makusa. Mais to ye kozwa uniforme awa na boutique de l'amitié po yango mutu esimbi soirée mobimba ya le 25 mai. Bisous, bisous, merci.
Ngamoko Maman Marie-Claire Konge Lutula Kolo Masolo depuis 92 Nazakati na Liège na Maman chérie na to umela ne Maman Bukavu aye banga banda bo mwana na ngai yeyo en personne boya ebele na boutique to na besoin na bino moko nazalaka tout na ba idée na bino pour na avancer pe ça bino na avancer te boya ebele na boutique de l'amitié pour te préparer fête ya mwana ndeko na ngazo ba le 25 mai ekozala grave marita ozawa mama mapasa ozawapi bozawapi boya ebele gérante il faut ça la masolo bien boya ebele ba maïza na ndenge pour mwana asepela libala eza likambo ya nzambe soki to sepeli si bango te za bien te pour mukolo wana le 25 lola lo sepela biso pe to lo sepela alors boya ebele to na ba bijoux to za na ba biloko ya ko changer na ba bilamba ba couleur nyonso vraiment ba bazara na boka mwana nte ba tablisse ba komo ya awa boya ebele bo pesa ba idée na bino ndenge na sengaka chimanga yebisaka bino tout temps boya ebele pa Maman Marie-Claire Konge bato a Bruxelles bakoma koya kaka mpona kosomba mama nango ndenge alati wana kaka alati kaka mpona magasin nga moko nalati blouse ya mado oyo eza kaka babiloko ya magasin boya ebele bopesa biso ide tosepelisa mpe mwana na feti po ebele babalaka te ebele bazalaka wana kaka mbala moko tomoni ye na poussette mais ye azobala azopesa biso honneur boya ebele tozalaka na leki nanga gérante Maman Helena atika Angleterre ayaka kaka mpona biso oyomona teke aza gentil boya ebele tosepelisa feti wana le 25 numéro na biso yango oyo misu mpe ezomona bien te ezali Maman Helena. Bon, numéro à biso ezali 0032 433 97 060. Na bandeli lisusu 0032 433 97 060. Boya ebele na boutique de l'amitié to lela bino ya trop bozo sentir yango bomo ya bala ye